ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo moto beta batampo esalaki 15 ans 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka gisnovita bakola na nzoto kobanga te yo moto osala 15 ans 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo gisnovite eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, vérité et réalité, votre magazine, vérité et réalité, magazine OSCP là, comme il y a une information, Ezali magazine Autotien à disposition à Bino parce que Bino n'est pas la chaîne. Vous qui n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci infiniment à Bino et surtout, nous vous transmettons des salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Gédéon, toujours au rendez-vous, à la prise de vue, Jordan Panzo qui assure la réalisation, et puis équipe Mobima Nouvelle Tendance Télévision. Donc bonne fête de l'indépendance à la Congolais, Baïmo Kanyo, surtout au Barota la émission Oyo. Merci encore une fois de plus. On a un sponsor, on a Bissoya Djani, Sita Tsungan Poutou Bangamiture depuis Suisse-Irlande. Bonne fête de l'indépendance. Merci à les commandants en chef Blanchard Kadhafi, Motomoko bien, donc vient à Bissoya Palais. Merci, et bonne fête Naye. Je penserai également à Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires. Ouazali Moko, il y a un partenaire Nabiso, au Bazala Nabiso, le Batika Rapé Bisoté. Merci Nabino, surtout Boza et Belé au Bota Larabiso partout à travers le monde. Vérité et réalité, magazine Nabino. Il y a vérité, il y a Bosolo, magazine Oyo. Et que ça l'était Bobika, Makam Oeko Bosala Manakati Amboka. Ezalate ke ba monter, ezalate ke ba modifier, mais makamona lolenge na yango ne beaucoup mona yango. Voilà pourquoi c'est au bengango réalité oyo tozo vivre pe bozo vivre yango. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons recevoir notre invité. Je crois que ça fait plusieurs années au Toyamba et les sociétés, mais les lois c'est ngoza makasi ya ozalana et on a plateau. Pasteur Blaise Maka Obino Bomesana ko benga frère Blaise Maka. Donc voilà, donc rien n'empêche d'occuper au benga frère. C'est vrai, aujourd'hui, il est là comme un pasteur. En tout cas, il y a un invité Nabiso Otoko Solane, moi, Makambo est belé, Maïke, Makambo est belé tout autour. Parce que frère Blaise Maka, pasteur Blaise Maka, Akenda Wapi, pasteur Blaise Maka, Oyo Mbela, Oyo ACP, Sabiso na orphelin. Album, je crois, premier album, si je ne me trompe pas. Après ça, il y a Sala Salaba, Makambo Belé, plusieurs œuvres vous allez sur les réseaux sociaux. Les autres Solana et Toé, Belé, qui non Azalarana Poto, Missous Balobité, Akena Kaka, Azana Moka Afrique, Awa, Missous Balobité, Azakaka, Awa, Naba, province Nabiso ya Congo. Alors Togoye Bayango. Pasteur Blaise Maka, bonjour et puis bienvenue et bonne fête de l'indépendance. Nabandina, bonjour et puis bonne fête. De l'indépendance, l'autre ça a 60 ans, banambo qu'on a besoin d'indépendance, a profité pour faire sa bonne fête na bananza menyo so bana na biso, na bandeko yo papier tangi, bonne fête na bino boza partout dans le monde, na ba chege, baninga nangai, je crois les rosa place moko, na ba moyi bozaki maso beta makop, bozo le kozo pourré, bonne fête pe na bino. Les âges journée mokitoko ndeko talanga na place église, c'est pe makasi na visite oyo. Surtout ça fait longtemps. Vraiment. Oui, Azan de Koyaler, il y a Kembas. Il se les a vraiment moulaï. On t'a pas mon lelo mais envié mais c'est une histoire. Vraiment. So on t'a lobby les camoudons, on fait pas tout l'année bisou. Vraiment, merci beaucoup. Et merci beaucoup surtout les parmi bateau pena ba chips au coup de pouce surtout pour la parole. Tout fan na pena kondima école les sous makasi. Merci Penayo. Merci. Alors papa Blaise Maka, pasteur Blaise Maka tozongana no moké. Tout à l'heure tu le belaba orphelin awa. Nanga ki soki okoyoka lisola ba orphelin ça la ronde. La mona ko ezali kamnanga. Kama ba orphelin comme le roi li kamnanga na santango ndire li kamone za ngai. Na mona pene zanga.
malgré nzambe akotanga na mwa position mo lelo ozwa mwa fufa kolia mais makanisi na ngai ezongaka mpa bato bazwa kolia te toute mon existence ekoma lokwa fardeau na vie na ngai talaka nde naza kolala libanda baninga mosusu bakolala lere oyo tala nde moko obeta genou mpe olie te mosusu mosa ozwa biloko abwaka likambo ofenela koma osentir mpa na ngai koma lokwa charge. Est-ce qu'il t'arrive des fois que obeta pe to place moko boye neti okoti mosusu bafaseur bayali nakenda mingi so nakomba yamba anga bien mitaka so komi en dehors ya kosoa na bango fo moi eloko ezala le koma le mobo poche eza mokuse soki poche ya molai nakotambola baplace ebele babase ebele na baniveau tout donc nakomaka donc si j'ai quelque chose en tout cas nakoma. Merci beaucoup. Alors Pasteur Blaise, émission ce qui lelo toluka que zali par rapport ya makambo ekolikana toyeba bosolo parce que vérité réalité et qui n'a rappelé kaka bongo nini ekomeli yo parce que Pasteur Blaise ba année ebele oli moi kaka boy biso toyebi ke yo zalaka na poto tant on a na tcheka photo na yo na lwa ke non na zo annoncer émission na yo ba lobi malamo mais auti poto aye confirmer kanga ki na kisasa Pasteur Blaise okenda wapi. Merci Balanza Belmami Tunisamaki. Je crois ils ont moi temps on a 8 voyages à Poto naye. Il a fallu na bimisa album sous. D'après programme na ngoko nzamba zaki na plan sous pour là. Nzamba zala musala musa pesa kinga na moment nga na zako yebate. Je me forçais de moi-même, ça ne marchait pas. Pour que fana bana musala wa. OK. Nzamba singa message on a pesio, ils a suka na kisasa te, c'est bimi. Il faut bimi. C'est la première activité na Goma. Je crois on a salué pasteur Omar il y a Goma, il y a Seka. Bon on est bayamba na Goma na cette activité à monene na sangisa ki ba orphelin de guerre. Bon ba kufila ba parana ba guerre. Vraiment c'était scandale. Na liena bango na melina bango na betel bango musique na sele bon fête en VIP ndeto na ba fête na boya ba konzi. Ba lie pena na VIP ba sanya mbele do na saki fête moka vie na boya ki biloko ase. Na bibano ba bana tata la bango za mokonzi ba konzi. Vraiment. To ko pesa mo biloko ase te. Tant to sali yango na pe témoignage na mwana na mona mo pia ba témoignage na ye. Nga papa ko faka na guerre nga boy c'était extraordinaire. Na bayambi Yesu Kristo na tiki bona maboko ba pasteur. Na yeko zonga. Là nous salbons nzamba bité musale silite na kembujimai. Na saluer en passant le pasteur Anake Kabalou. Yom tayamba ngala mbujimai. To sala ka ngona tene na terrain tene parce que ba orphelin baza tellement belé na mbujimai. On estaki tour na bonzola te na bonzola no betande conseil. Oh wana oui ça je vois. Ce qu'on a terrain tene zaki uniquement pour na ba orphelin. OK. Merci na gouverneur Ngoika Sanju a tiki pakepe. À mon vision na ngina tellement makasi. Elle a mis des moyens, la société nous en place, na mboka mbujima ba savon, ba sac de riz, toute tendance ya ba orphelin na ba chèque to zongi ba na mbujima. À quatre manifestations les peuples mbujima ba singa ba chèque de pardon. Celui que dernièrement ba bomaka ba chèque na mbujima. Bomba bango belé likamba ba biloko na bango ba diamant. Ba bomba ki pende belé ba profiter ko senga nzambe. Pardon na kata pardon na likolo yini mbule bezaki événement na mbujima. Wow. Yeah, vraiment c'était un kit spécial. Tant que sisi na zongi, nous avons dit bon aussi licité faut qu'il ne katanga. En 2017, nous avons katanga, on a tout cela qu'on a na terrain à Kiwele, stade à Kiwele. Tu réuniras au moins 600 enfants en fait là. Tu vois qui 80 chèques, on a celle qui va boîte à cirage. On a milliers de chèques de sozo kende. On peut savoir un bon outil na blanc liate. Et c'est une étape production. Si. Moi je suis dans la boîte à cirage na ko ma beti beti, à cause de 2000 par jour. Et ce qu'il y a ko lia libela. Que on peut ça qui a mon kolomoko. Nous tout ça activité on a ba femme veuve, ba orphelin, c'était extraordinaire. On a invité ba pasteur à Lubumbashi, c'était plein dans les stades, to Kaboul ba saka fufu. Tant on a silisi yango, na yo ko zonga nzamba bi bon, o sali makamonga linga ko ça. Tant on a zongi, na nzamba bi nga bon, que no ba na ministère. Ndo monde loko tinga na église. Na ba ni ministère ça fait 2 ans. Et puis na yaki, on a 2 ans ministère. Tant après 2 ans nzamba bi na bimisa album. Ndi album esili. Là mon album esili. Ce qu'on apparaît dans les médias que au piste na bien esili Gabata bientôt besoin sur le terrain. Voilà tant au moni Frère Blaise a été sur le terrain. Merci Pasteur Blaise. Alors je crois tout zonga muke c'est vrai ministère, c'est vrai Zaki tant au nzambe ba na ko bengo depuis kala ke okende osala musala. Vraiment.
Les lots 2 ans. Mais 2 ans d'existence, apparemment tout le monde misala non est belé bena rosala na kati. Ça les a penza est belé. Ce que tozonga na sima. Pasteur Blaise, yo to yebela yo mingi nandeko Jean-Marie Lukulasi. Honorable que je salue en passant. Alors, bato babi ki yo kenda poto. O expliquer biso na ndenge olimo na ndenge bando sala misala tout ça en coulisses. C'est votre bando mon ngote mais gloire à Dieu parce que ça musala nzambe. Lelo bobunda bosala ba campagne, il y avait une vision. Au bozala kanango pe bobanda kolobela biso on a ba télévision nandeko Jean-Marie Lukulasi. Après c'est mbota passer la nanga biso. Nous kande na coulisse mon frère Jean-Marie Mike Kalamba a besoin de Jean-Marie. Ah OK. Vous avez besoin de Jean-Marie Lukulasi. Ce que pense Jean-Marie Fatakenga. Alors c'est-à-dire ils a qui coup monté pareil mon classe ya banda ko pas de comment Kalamba parce que comme le connaît ça na mona moti pa na yo et puis aux autres Jean-Marie na même moment. Longo la Blaise Tiangai. Alors on a Jean-Marie partout. OK au cas nani de comment Kalamba était pour solane quand même ndeko zo bukanga boninga na lobela ndo moni makamba ba musicien nga na ya raté ata ba banzi po na que bandeko bana bolingote et ça dérange parce que yo comment expliquer bah tu aimes la Congo yo je crois qu'ils ont une organisation en Mike Kalamba na evitaka mingi siko milieu na bon na mona déjà loko wana na entrée et loko so na continuer bandeko ba ko tsholo poison. Pourquoi Okenda qui est pas je crois quand même besoin de structure. Pourquoi Okenda qui écoute nana président na binoté on peut dire je crois que ils a Patrice Ngoymusoko. Voilà, frère Patrice Ngoymusoko. Pourquoi Okenda qui soumettre problème peut-être ameka ko revoir parce que à la longue ça peut aussi na mona ki ngoza basse c'est comme quand tu la Jean-Marie. Mais il faut trouver la nzambe. OK. Jean-Marie n'est pas un dieu azamutu. Nzambe na ko utiliser pour pambolo mazanzambe te. Le monde que tout le monde que toke où la nemu tout tete na éviter ka na benga na téléphone na lobeli non si benga biloko zo sala ça m'a pas le Jean-Marie pour lui croire que na position tout ça Jean-Marie na mbongo Jean-Marie nango c'est que Blaise a danger nous on kaye ko da biya ko le kangai ça c'est grave mais quand même tant que honorable Jean-Marie Lukulasi papa nayo comment est-ce qu'il a géré les dossiers quand même tant qu'on a parce qu'il y a déjà bien c'est quand même la fille les dossiers en charge dit mukulu moi c'est na robota atika dossier wana moi c'est pas bout moi na kufi parce que na loba maloba na bi lokola moi na za ngato ngo salenga au simba ete moi na kufi cadre hôpital la crame hôpital la crame na pesi ba précision nous surtout pour bageli solo charge zaka j'étais fils ils ont fils mais l'eau comment je bosse na ngana na mbongo faut la positionner fils dans le domaine de matériel pour ça la poids nanga c'est là où Jean-Marie a gâché kango parce que tant que le matériel na vandi poser yé ils ont ça l'honneur na ce qu'il y a négligé qui branche wana atiki nga toujours na poso pauvre comme sali na bombi na comme finga mana banzela na titi na ko rasute papa. Mais frère Blaise Maka, je crois que c'est un dossier à suivre, mais je crois qu'ils ont éclairé ça dans la frère Blaise Maka Lelo, et ça quand même na chantre au baza épanoui, ba mati makasi, ou peut-être ba banda pe na moi kokoso, Lelo ba mati za masali ba peut-être grâce. Mais qu'est-ce qui fait que yo attachement Kolkata baninga o ibata ndenge baninga pe ba solo la rapport peut-être nga et me capé copier sur moi coup parce que ça a un message assez particulier au yo ya aux arana na banzembo na yo moyen ko Kolkata ça ta moi fusion moi featuring peut-être au cause appelle moi baninga ba occuper ko tombo ko aider yo rien kaka ngala sana moi public na nga moko tout ça comme on fait moi pense na Blaise Maka donc on ta kotika na raja ba fait maman nzembo ane donc on bana na raja likolo parce que tinasi na public partout na tambola katana kutana tisme songa na matumoni ke nzamba penga bato sauf ngai soki masumu ninga zuma avantage na matériel pour être papa Jean-Marie fungola nga mutema sauf papa Jean-Marie fungola nga mutema mbele tout ce que masuba ninga bazama benga pe na zana wana liboso et yami balé tout ce que bato kozana est-ce que ça ka nzambe parce que le diable aussi donne na kutana en Afrique du Sud. On m'a proposé signer ne ba subo kutinga la ba leaks mais ngalo baka ko manzambe meza nzambe te
ignorer peut-être que Dieu est béni. Il y a des nzamba pamboli bango. Mais nga zaki nzamba pesenga ouverture mais bonne volonté les activités. OK. Ce papa jamais une bonne volonté et nous peut côté Blaise Maka la position mususu. C'est ça manque à bonne volonté. Nga na suis s'occupe non ba que gouvernement c'est le mot pour na bon faire. Frère Wana cal. Bah c'est plus pas qu'il y a bon ça l'événement, eux ont tout en atteint activité pour ça. Bino bo sanksi ba chege bo sanksi bo faire ba femme veuve. Mais message ni bo pia bango. Pona bino ba sika so pia bango fufu. Bo yembeli bango nzembo. Bobini nde consoler bango ba ozonga ba passer na mitema. Il faut un Blaise Maka za la wana. Ya zaki au chef fazer. Azaki au fele. Tant ko yemba ba ozali édifier na message. Ndio mona saki force à G24. G24 jamais autant monanga. Soit na fou tant no bima na message. Tant ya zo ya ça passe. Ça passe. C'est grave. Merci beaucoup, Pasteur Blaise, frère Blaise Maka. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, il y en a nos abonnés qui n'ont qu'à s'abonner rapidement parce que cela se fait aussi gratuitement. Vous qui avez besoin de passer un message à ce particulier, vous avez besoin de faire la promotion de vos activités, n'hésitez surtout pas. Donc, Nouvelle Tendance vous ouvre toutes ses portes. Enfin, que beau salam, salam, salam. Papa Blaise Maka, on va quand même donner une image. C'est vrai, image naïo parce que certainement, tu es un bio. Mais quand même une image par rapport à Nzembo. On a évité ceux qui ont bien Nzembo nini, c'est-à-dire que les lots qui ont Nzembo qui a succès. Ici, la raté. Nzembo Oyo, Koleli Sabatu, Katana Kate. On se pose la question, tu éviter Nzembo Oyo, nini Zalarana Kati, mais c'est une chanson qui édifie, une chanson où il y a vraiment. Et c'est quoi, Penza Bandeko Ebele, Bissognon surtout. Alors, orphelin quand même pour un plaisir de Koba Kota la Bisson. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bangongo nga baparent baza te vinanga pasi baninganga yanga mama kendanga vinanga pasi yanga papa kendanga vinanga pasi baningai bafami basundola biso vinanga pasi vinanga ma vinanga orphelin nasali mokilango nini namona pasi yamboye nasali mokilango nini pona mérité passion. Merci beaucoup, bravo. Alors vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, c'était quand même un extrait, il y a Orphelin. Projet Oya Nzembo Oye, apparemment on dirait Olingo Komanango Wapi. C'est comme s'ils ont la continuité. Oui, Natacha, c'est-à-dire presque quand on a le même message, mais seulement avec plusieurs témoignages, pour changer quand même la forme de témoignage en Katikuna. Idée à la Nini par rapport à Nzembo. Bon. Na ngana zo couche na sensibilisation à la population. Nous tsiko na sala nzembo na imbeli bandundu. Région ndundu. Ndundu ngaza bakana kutana nango mama boti mwana pa ndundu abwaki. Abe yango libabe. Oh. Siko zo place ndundu mama na za vivante na papa na. Babwaki mwana pa ndundu. Babenga nga bakana ngokutana. Ngazo bato ba babenga nga mini. Zui kwa kam so ndundu babote mi na famille baboti ye moko ndundu baninga babote mi mwindu. Papa na mama baolinga ba mwindu wana yebte. Mais ba famille so ba ba yo tala ba bombier na chambre. On a trois histoires ya ba albinos on a préparé ko yemba. Mais l'album on a lancé na 2 chansons avant, mais en décembre, on a lancé Nzembo wana na mbeli pe albinos oyo bazole ka ba moment difficile. Objectif na ngeke ndakati souci na ngeza été un jour na encadré parce que songa na encadré un avantage mususu. Na ebi pasi wana na ebi na ko za moral na bango nga millenniaux so ba voyer baza soka orphelin na komi ba mona capter bango facilement. Sur le côté orphelin makam tunabiso le langage aux la facile dialogue ko tambala moko. Donc au comme ba moko intouchable na moko comme mutu na ba le ba mo sécuriser. Mais très souvent ça na bandeko ba embela nzambe. Apparemment, il y a un langage, c'est-à-dire qu'à ta soit complacement, on dirait donner une impression comme si vous sentez sainteté et l'équipe. Mais de temps à autre, tout le monde a déjà naïo que aux autres tambola, tout le monde oh Blaise Maka, Bouka,
yo pe obuki aussi lisi pe au solo, c'est-à-dire que le langage na yo pe komi koloba et dérange à côté comment que yo serviteur de Dieu sous o loba net langage moko boye alors que baninga on dirait bazala contre moi marambwana. So na sali bonté na benda bango te. Il faut na lata pona bango. Bible bango te na comment na mile ba pagano na lati bo pagano na bango pona benda bango dans le Seigneur. Omoni nga na yebi na buti million na kozala jamais na ki yanke deva bango. Au contraire, il faut la taper parce que l'objectif c'est un passage nanga et révolter vinaï. Rien que quand tu écoutes na keime, ngabe na ko mo Blaise Makati. Blaise Makati ko abiso. Na zanga yo sebon lilobanati na bi elike zala kaka. Boya pa nzambe tanenga na sala. Sambo sala ko décourager te na vie. Ko yibate ya so. Omoni muté yo ko mbala moko malem na pied mbongo te, na pied loko te mais message ele ko le kam taper sembo. Vraiment. Ça c'est très intéressant. Est-ce que on a pas comme la repère une église qui est tout le monde peut-être oui, belé. Tu as camilé dans notre église. Mais comment est-ce que tu en fais face parce que quand même Njili tu as vu qu'ils a place mon bateau peut bazaper et belé. Donc on dit que quitter na chango, on te vu que popularité ça telle population tellement maîtriser donc tant on a comme na maîtrise. Njili la kata base. Mais ngala kota partout. Partout. Comment tu fais face par rapport à Bandego soit la plus? Yope moyen ça, moi cocoso. Ma coquine des parce que mimi on dirait. Ceux qui pendant nazaki américain, le gouvernement sont en charge. Na makambo ile kana mboka na biso. Lobo lexa kuluna makangi bobo ndonga nazaki américain mutamboka mususu. Naza mutonde gouvernement sont en charge que bano tambola nayo. Na balié danger, balié criminel. Au lieu to bomaka bango le nyozo prison. To me repose bon moral. Sensibilisation, est-ce que trop ça bon sensibilisation? Il y a des âmes à sauver à l'intérieur. Mais pasteur Blaise Maka, pourquoi n'est pas peut-être au ça la projet moko boye pour bêta porte dans le gouvernement? Parce qu'apparemment on dirait sur ce point-là tout le monde a lelo awa ba komi kozwa ba kuluna bazo boma bango lelo na ma prison makala kutu bango les batondi mais bato ba ça ba détournement ba mbongo ebele ba kota na makala te. Alors comment place moko te to rédiquer bango mais rédication ngo pe esimba raté pour mutakoti makala 1 mois, 2 mois après Abimi, 6 mois après Abimi, à 4 mois, tout ce pota. Est-ce que par rapport à projet local, on a quand même face au comprenant que vous avez une méthode qui est là pour maîtriser les gens pour réintégrer dans la société? Pourquoi n'est pas peut-être au bêta porte dans le gouvernement? Il y a des soucis, mais il faut orienter. Il faut que chaque jour. Si on a grâce à gouvernement Félix, je crois, dans la fondation. Maman Denise dans la fondation. Moi, c'est le chef de l'État, il mon livre. Bana ba fondation balanda bana. Mais pourquoi ben Blaise Makati? Aux autres occasions, on a été maman Olive, maman Denise. Aux occasions, tu as une occasion à maman Sifa na Lubumbashi. Mais ba tianga kal na moninga nga musicien. Ta ba so solo là na bango siko yo lingite. Tianga kal do. Chacun ça. Mboko nyoso nga na kei. Yeba ke message ele ka facile. Combien de chèques il a gagné dans le Lubumbashi dans l'église? Les pasteurs sont déterminés dans le TV. Dans l'activité, na zui on a gambi na wenze na bango ya le Lubumbashi. Batondi ta classé bon ba vani. Ba yoki nzembo ba yoki matia ba lela ba mata na podium. Na pesi mo biloko blanc. Ba yamisi mo yeso na pia bon ba pasteur. C'est ça musala na rosa dans chaque quartier. C'est ba fondation ba ko mona teke mo mbalo to ko zoayi. To tambola nayi. Pour les tontons ça bon na prison to mécana de méthode to sauver bana to me ko il y a des talents qui na bana baba il y a des talents bien Blaise Maka mais c'est qui na balabala parce que peut-être ils ont peut-être occasion na que persona parce que mon père a qui a orienté parce que les lots d'ailleurs batolwa que c'est comme si on a remplaçant valable na deuxième voie on a eu ce qui bon exact rare. Mais les lots quand même deuxième fois né comment bato ko bunda ko étouffer en oboye pasteur Blaise Maka ça craint et comment bangi ça même nga mo pe na banga dernier bandé on moni na za beaucoup plus de réserve tina sisi musa na album ou quand même des albums ko bima mais yo qui charme waouh isa grâce na kuta na vieux loko kanza la salut à passe na Paris abi mais tant na yo kaka yo mais non yo so ngaso na yemba so na sengi featuring na mboko Isa Carlito ndi na koyemba. Ah bon? Isa menkan ndi na koyemba na makamanzam. Ce que soit dio wana apere bele baba na parler ba bitete.
Ça c'est grave, on comprend quand même que le chant, Nzambe comme tu as la un talent parce que tu as l'équipe inaté, à l'équipe école monté qui va former artiste, tout ça la voix, mais yo kaka boye. Au ça là on est pour gérer voix parce que mélancolisme na voix na yo charme wana. Au ça là ningini parce que apparemment ça la mutabiki la pété. Est-ce que ça là nini pour quand même voir ngobomba. Bon formation na zwaka. Mon père spirituel a qui ouvert nanga parce que mon père spirituel a formé na deuxième voix a formé na ténor. Pour yembisanga deuxième voix. Mais yo déjà voix non déjà meilleur chanteur à deuxième voix ba formé na ténor. Na zwa secret na pas pasteur. Okay. Parce que Abukio va casser à l'école. Ah, ok. Parce que les quitte ici. Les quitte ici. De Yangwana est permis. Et ça là qui est là. Et le quotidien, ya, mon bel. Na okende. Attends ça, na okende. Merci beaucoup. Alors, donc, retrouvez déjà le prochain album de Pasteur Blaise Maka. Donc, bientôt sur le marché des disques. Bientôt, ça sera disponible sur toutes les plateformes. Non, c'est un album. Na son moyen propre. Parce que le producteur va non, c'est vraiment les sungi. Il y a une promotion normal de juillet. On a tout quelque part. Soutenir Moussala, on a repambola. On a aussi quelque part. Soutenir un moment où malgré la salle macamona, on a été la personne phase, bazola na belango, kakabla moi tricot. Donc ils ont fardeau. Il y a des gens qui ont des moyens. À cause de ma faiblesse, on a fait sur le pango. Si. Salam Moussala nanga, faiblesse na tcheba moyen. Ils ont la bienvenue pour la Moussala nza. Pasteur Blaise, frère Blaise, je crois quand même l'album mais ça intitulé les années. Gabata. Tout le bélan de projet wana. Expliquez biso pourquoi Gabata. Gabata mon origine. Ils sont grecs. On est sur la grec. Oui, frère Blaise, on m'a tout musique à réflexion à niveau vraiment. Il y a un animal dans l'album, on a vraiment pas ma casse. Gabata. Quel est le message clé? C'est vrai, tu as vu que vous avez mélangé, mais message clé. Le message clé, c'est que Gabata a été position sur le comme les leçons hier sur le comité. Il y a un homme qui a bêta avant. Ne pas comme une gratitude. Les solomo bêta na Gabata nezaki. Muyibi moka yiba katang molai ba kangi. Ba che publiquement ko ba bomai. Le jour ba nga ba bomai garçon moka yebine likambuta yibate. Abimi. Alongoli singa mba muyibi ana ya lati yango ayibisi muyibi ono moni yom to ngakufa me babo manga ne somi ok ko bosa na ngati babomi innocent akiti muyibi ana kia bosa ni garçon donc ça dans le même sens to comme les lois c'est-à-dire que les gens bah comment ko escroquer Jésus-Christ c'est-à-dire aye pas Christ net na moi tendance mo bo une fois azubolam ici la bosani nzambi donc Gabata ezo ke na sens donc quand la prime toi na futaka ne kulus na ko bosa na ete sans sa reconnaissance wana et puis on me tomo bosa na epele mo akeke azupe makisi poate ya nango azupe makisi po yemba nango mais bosa na prime toi na futaki. Ça te fait quoi frère Blaise Maka au monaka lelo mutoba oyebela peut-être qui azaka na droiture aki na bonzambe après un certain moment comme que la cité na magamba kisi magamba magie et tout consort parce que le quand même autant la réseaux sociaux au moins na magamba sala masala na milieu oyo pe ozali ko vrai et ça la ka onenge nini comme on a bongo bato comme c'est comme si comme ko diminuer bato confiance pas nzambe comme si nzambe sala kati c'est comme si nzambe azanzambe akala asila na ye papa que pinza ma pambo na question oyo eza carte au diable à jouer na temps de la fin. Bible le bien ce temps au monde na désolation na abomination côté na lié saint moto tanga sala ke ba yeso zo so mon makambo comme ça na ba mission chrétien na ba pasteur oyo ko sala maté keba pourquoi diable a dit que Blaise Maka na 20 millions de personnes balandaka na monde so na filmer Blaise Mutakala na boire 20 millions ba pengo on l'a n'importe qui t'a aussi bleu on l'a la ka yo tia ko so na likamala pour 20 millions bazani a gagné banque ba côté na crédibilité objectif atteint ya on diable on ne peut ngana senga bananza bo soutenir biso na prière bato baza ko condamner ba ninga na ba télévision to landela yo masu ya bino za grave ko leka bato masu ba tsheba na mitaka na ba télévision to ba lui bakisi masu ya bino ya grave ko leka comment ko ya na télévision 1 euro o condamner ndeko 1 euro non et ça moment to sambela bandeko ba kwei bo popola bo telema to continuer chemin
Moi, on a l'air à coller à nos tambours, la tambour en bas. Biso to koliti. Les balles sont tambour, mais aux autres, c'est que tu te télématilé. Ne peut comme les bandeko, mais sous base. C'est quoi les bango télém? On a comme les biso te soutenir bandeko. Bana nanza bon bo soutenir biso basali na nzambe. Tant ya suka yango ba lu ke lepso ni makam. Lobby comment ah la mis album te makamba ya te. Na kimia. Zela album e bimawa. Ba ko mo bima na ba TV. Moninga pe za oh mwana na ye. Oh. En tout cas, ça c'est grave. Merci beaucoup. Na bandeko surtout vos occasions ya kota la biso. Alors frère Blaise Maka, bandeko vous en a besoin de soutenir parce que je sais qu'à travers cette émission, Batoisa est belé au baro soutenir. Moi je fais déjà appel na bandeko surtout ndé na lobara toujours que ma belé à kolona total à yango. Mais voici une terre fertile où est-ce que kolona lobi na ngo pe nzambe azongisela yo. Vous allez et belé surtout ba partenaire na nganyon surtout. Na otanga komba parce que certaines personnes va rater batanga kombo na ba. Mais je sais qu'il va réagir pour na tina na kotia poa. Misolo na yo na place au bois à place moko boye et kozonga na ngote au contraire koute okanga le susu boka on esika oyo et ko fuluka et ko bota pe un jour Dieu va se souvenir na oyo pesa. Merci beaucoup tokomi na suka ndenge ni bato ki ko sala pona tina na kozwa yo pour ba soutenir yo pona album oyo basala ndenge ni. Merci voilà le bel album là nous a déjà papa en église. Je crois une église au côté église déjà inachevée. Ndako bana nzambe fu basambela place musu batole silité je crois na Simon Monito bambika ba rido ko bamba mais pendant qu'il y a des gens qui ont des moyens si réellement bandako mo ba vendre ya bien quelque part muto zo na ngana message au simbami pensez aussi dans la maison de l'Éternel et zape na posa ya lisungi na yo pona musala ya nzambe nzamba ko pambola yo deuxièmement na sengi pe lisungi pona album na ngezo bima. Ceux qui assistent à la promotion, ça demande beaucoup de moyens. Et ça a un producteur, toujours Bounane, le par ligne. Bientôt là, par la grâce du Seigneur, il y a mis ça tout. Surtout pour la bande, il y a des orphelins, on a un tricot. Moi j'ai des enfants, il y a un tricot. Il y a besoin de polo, tricot à Malili. Pour place, on a laissé ça. Ata tricot ya pas mabazanga pourquoi on a un message somba ta tricot bien somba ta tricot mali lo tindeli ngai malgré ko ba mesure mais au sali sabiso ke to assister bana wana ata to pe mon sikola la te bazwa te loko zipata nzoto nzambe la bango akopambola yo numéro frère Blaise Maka Zali plus 243 81 16 70043 plus 243 81 16 70043. Merci beaucoup, frère Blaise Maka. Je crois les gens battent au ça moté bali. Ouais, na pesi mbote na bonne fête de l'indépendance la bande qu'on a Paris wana na moni moi na Tatiana bozebele ser kimia ba yembi nyosa Paris Thomas le Kofé vous a tellement bali ba parti ba yambuta na pesi mino mbote belé na ke na Londres vous a pe belé na Londres kuna na moni Serdina na moni vous a tellement belé. La PCPC nous bambote na komona Yesu partout dans le monde entier. Na saluer ba pasteur ba homme de Dieu koko nanga toko seke vous êtes belé pasteur Nzuzi Kamasis on a pesi mbote vous êtes tellement belé na mboka libanda na pesi fondation la main de l'Éternel mbote les enfants du cœur ba na Paris na biki bozo bundana ya na koya pona lokomanza poto sa musala nzam na profiter ko pesa bande ko nanga nyoso une église mbote. Na yomoko pitch na mi de souffrance. Merci beaucoup. Le en bonne santé bolita mais mon ami. Tu la matama miké to ko matama miné. Vraiment, merci beaucoup frère Blaise Maka. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission mesdames et messieurs. Et abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision, vous aurez plus de détails par rapport à l'album. Donc déjà moi je vous annonce déjà que Nouvelle Tendance Télévision va travailler en collaboration avec Pasteur Blaise Maka. C'est-à-dire album Oyo, tout ça est la promotion comme il se doit. Ba teaser et oya kalamingité, boyo kayango et kozala malamu mingi. Alors peut-être au raté numéro, voici son numéro qui est affiché là au bas de vos petits écrans. Mon numéro est Pasteur Blaise Yango. Oyezana sewana, zwa numéro wana. Okoki kozala en contact naé donc aux réseaux sociaux na WhatsApp azali bo solo là yozala malamu surtout tosunga opération Sombata Tol Sombata Liba et ça la fait bien pour hangar on a la Sabino hangar je crois moment on a sur la boé et Jordan Panzou na Gédéon ba la Sabino hangar oyo yozala malamu au contribuer
na construction oyo lobby tant bazo sambela l'intention salama je crois que ozala pe pona lokumu na nzambe pe bande bomona ke bande kona sima kuna ba ko sambela donc ozala malamu mosusu yo pe o participer na kati ya œuvre oyo. Merci beaucoup na bino surtout, merci beaucoup na frère Blaise Maka. Merci donc okuta na susu très prochainement. Merci na Jordan Panzou, merci na Jani, merci na chouchou na Tatila, véritablement femme d'affaires. Merci na mon vieux Odilom, un peu exemple à suivre, Yama Rachel Moussolongo, merci na Tigana Zoré, ta pièce maîtresse. Merci Nabi Noyon surtout. Alors, vous s'abonner et belé sur Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Na lembi situation oyonga na sana yango salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki, vous me servirez, moi l'éternel je vous bénirai. Putuna moina vulana hiver na été na salela kayo na umelipe mingi na poste salabika moi sala bongwa zanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papozali wapi salabika moi revois ma situation papa salabika moi bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika moi ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika moi consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki salabika moi revois ma situation yaya salabika moi ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo salabika moi yo ponaki Gédéon nakokangola bana
Israela. Papa atiaki bilembo pe amonaki loboko na yo. Ngai pe natia bilembo na baveye jeune priere. Papa nakomona eloko te osala bikamwa yango ninyo revois ma situation. Nga nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe. Sembola loboko na yo na bomoi na ngai Yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh sala bikamwa oh ya ya revois ma situation. Ya ya sala bikamwa aipela koti bajene priya papa na lembi o kutuna moi na koluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te natiaki komi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya oh ya ya revois ma situation yaya nango ya mobale elomba fami na ngai yaya nango yengambe napesaka badime na bofronde kongola maninisa ya lola nasimba benediction na nga en life natatola elonga na Yesu nasimba lipamboli na nga na maboko bikamwa